kata wenge il y avait des conditions wana makambo les acquis moi on m'avait dit bien petit on a ouais là tabasinga mabumi yo tambo asima wega wana ayibisa kinga que semaine les autres on a ba single noir to comme on a ba single ya rouge ngana luka des single mais ti wenge na le luka bala taka single noir ya rouge kotate bo ba single ya rouge masa yo tinanga na sombane moi blum suto kota ba détail to on dénoncer aussi malé le photo panza ma compagnon sur ya bangango ba bebisa via bana bato puisque le son na maman nanga ngana la maman nanga yo la maman na yote maman na bota yo olala été soko nyokola na vie otika na mboka la na toko o pensera pour na été c'est ton problème mais aucun de routine de bas kende ko kotanga science moka mabeki na la maman nanga na coucher pour na kende poto bien pour na beta disque c'est bizarre oki na za kona na za la zomba na boma deux personnes pour avoir quoi et puis ba tebele ba na ba maison mère ba masebe na mona ba parler na mon côté vie exact. Mais sacrifice basenga na boumate papa na bouma na pesa deux personnes na bouma na pesa maman na pesa na mwana nga mwasi ah bon basenga nga bana mibale je vous dis mais c'est les journalistes émission musu na kobenga mwana na Gilles na kwa na ye alongoli bilamba na ko faire passer une émission mokili batala ndinga zika moto. Je vous dis c'est honteux, c'est très malheureux. Na bana basi moko na mindele mitakala biso nyoso na se ya bon cœur. Alors à un certain moment avec babi ye bobi misaye oh ye nani ye yaka na telemi mutakala ko na zalaki na ye ba bisinga mata et là on a maté là aussi mais ate do ba matanga l'espace na matine espace ou babi misinga na tio moko netami ya mutuka pouf na yeko koya wapi na rai na rai ya masina na mapela. Bonjour, très chers fidèles téléspectateurs, et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, qui vous est présenté par votre humble serviteur Alvin Beya. Bonzambe na bonzambe, Lola Ezofta bien-aimé dans les Seigneurs. Et dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, nous recevons aujourd'hui un ancien musicien de Wenge Musica Maison-Mère qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien, Tormeo Kitsa vraiment qui bonzambe na maloba, comme il a vraiment découvrir un témoignage naïe, à même les messages qu'est-ce qui s'était passé qui a long la maison mère. En tout cas, il n'est pas présenté. Tozanaye awawa na plateau na biso. Un grand merci. Naba oignon tout bas soutenir biso. Là, je vois les pasteurs faits amis ici à des Zurich. La bouche autorisée de l'Éternel. Na filo moko ya motema ya bivin c'est de homo depuis Londres. Puis na maman Gisèle Lukelo. Motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe Lola Ezofta bien-aimé dans les Seigneurs tozali na papa a numéro se présenter comme c'est pour la première fois que alega na plateau na biso. Shalom bambé. Oui, shalom messieurs les journalistes. Bonne santé. Non, ça va par la grâce de Dieu. Nous avons bazo futa quand nous vilo les ofuta. Donc Lola vraiment les ofuta. Oui, moi je confirme. Oui. C'est ça, papa, présentation aux anani, tu as mis une émission de l'eau pour n'a pas ok, pour n'a pas ok, bota milolo lobby, biotoko, c'est juste une petite présentation pour un rappel quoi. Oui, comme on a dit à toujours l'angituka Anissé, Naza Bongo, ancien petit chanteur danseur de Kenge. Ancien artiste et musicien à Notre-Dame de la Paix, dans le diocèse de Kenge. Et puis, nous avons sacristain dans la paroisse Notre-Dame de la Paix, à Kenge. C'est là où j'ai étudié, dans la classe à Kenge. Avant, nous avons un groupe Wenge Musica Maison-Mère et à Weranson. Nous avons tapé dans Tambour les Valois et pas Titi les Valois. Nous avons tapé dans Brazzaville, nous avons Stars. Tililonde carrière nanga esilite menaiko suka na orchestre ya mokili na Wenge Musica Maison-Mère et pas le roi de la forêt qui est mon grand frère Weranson. Na Wenge Musica Maison-Mère oyebana bien na komoni papa. Na Wenge Musica Maison-Mère bazobe nga nzondo basse. Ah donc bana obeda guitare. Na beta basse oui. OK. Alors au côté qui na Maison-Mère au commis au travailler qu'est-ce qui s'était passé que le lot que vous avez sous la maison mère tout le monde a commis prier par tant molukoki.
Bon, ozomona na koyebisa bato bazolandanga monde entier ba comprendre le komoko. Nazo répéter pour la seconde fois na émission. Mon but na kendeki maison mais koluka musala pour na laisser bana na des familles puisque za musala on a yebi akinga makasi bato ba yebinga ba yebi que c'est un grand bassiste. Oui, mais tant on a kena kata wenge musique en maison mais na sali test na katakokumbe numéro 20 na tozaki 6 bassistes. Tozaki 7 tosala test 6 bazwa bango te bazwa kanga moko. Tozaka juste na professeur Babel grand musicien Imbana Madilu menaza ipanga matchalamon. Alors tant on a kotaki kuna je croyais que aronga na yebaki yango na représenter yango na kobeta pour servir. Mais na ke kokuta na ba réalité mususu yango moni bit nazo dénoncer ba réalité wana. Moi je me suis dit olinga te na ko dénoncer yango pour tibana na nzambe baza na bokibi ndenge bazotambola kati na moki olobi ke ba réalité nini okuta kuna parce que tout le monde ba miso ba kota na groupe wana ti lelo bazali ba évolue bien to yebi pe na nyo moko place la succès mimis base que son âme repose un peu ba réalité nini okuta kuna papa ton niveau ya musala ndezala yimuke. Écoutez, mais c'est les journalistes. D'ailleurs, si on a la guitare na maison mais au niveau musala ndezala yimuke. Tant on attend que na beti na diocèse ya Kenge na Bandundu. Donc j'étais excellent. Taz Bolingo Fano à l'époque au Kouéba et orchestre Bassi Basala concours na Kenge na Bima premier. Ouais, je vois. En plus ce que Molinga na qui ça monte manga Titi les Valois. À mon aba Bassi c'est bela tika pourquoi combat inga na Gishasa. Titi les Valois mais même plus que mon talent. Et puis bao landanga ba yebinga ba yebiki on a 5 grands bassistes. Na bandi musique na wengete, na bandi musique bomwana. De musique ça donne à sa famille et puis biso to bambala. Ils biso don za na makila za don. Ils ont ma talent ils ont moqué et ma talent et puis ça bête à concert et na maison mère et bête à concert et belé na ma talent maison mère d'abord les qui wana ceux qui boké bête à concert ba ko peut se rendre mo beti ba musicien andé bana ba Lacoste ba Gianni ba Ferré que je salue tu finalement Ferré bien éduqué bon bien éduqué pendant la maison mère na moni comportement na ye ba façon d'être na ye ba JDT molopoe bazaki ba vie oyo bazali na ba discipline nga pe na ndo copier ka ba discipline na bango. Alors ezali na bango génération moko quoi nga la koti wenge na sali premier test na nga na inde 3 na 1900 tango ba utika retour ki buisa mpimpa Linda Zizina Kadogo tala mwana bazo sa test na inde 3 bazisa yako beta bana zakinga en costume. Donc na sali test na bana na ba obina pe ba sa test to ina jani to sa test sili ka wenge bi kande zakati flamme lobité qu'est-ce clair na eza makasi mais il faut ya kaka. Alors nazo zonga ya ma grand frère pe ba ko na vie na nga live ka c'est ça ba ebié wenge ba ebié question remena ebié ba André Kimbuta ba be Godard Motema ba biti wana petit na biso avec te filmer ma to accompagner to soutenir ya comme power ndi ba sala de façon que na comme power. Alors nga na la samba wana na été que bassiste mon petit bassiste était na la samba na ba man ki ndambuka o bi ma fufu. Ah bon na deux man plein bana masina mapila route mokali sans fil quartier de Mobimba quartier 3 toute histoire ba ça na na man plein to kuta la samba to tunsa la samba et le tu ndo me na porte témoin ba wili seta ba maître Charako parce que wana ils ont solo ko kende ko répéter mais ce qui est très important que na kata groupe wa wenge j'étais bien avec tous les artistes Mérité Bill Céléo on vivait très bien Bateka Lacoste on est tous les familles et dès que kola joie ti pana biso na masina tina palais Kadogo bazwa tina palais ba vena nga ba riva monongo ba pesa mbongo ko aider bango parce qu'on était en famille toi nous vivons na wenge na famille kakol biso bien ke yama tu vas na Katakoko mena kakol pendant 7 mois c'était bon on a problème on est en famille la flamme on est en famille
police star, on est en famille. Mais le problème c'est quoi? Le problème nanga ezaka que bandeko nanga puisque na moni batonso ba sa intervention. Botika to mesana eka na mabi wana te. Nazo ko attaquer yete. Moi je parle na bana nzambe. Bana nzambe nazo tali sabino o nga na moni. Ceux qui vous d'accord, c'est l'enfer. Pour journaliste ba misus to mona ko na ba se retrouver. Papa journaliste. Moi ça ndumba ko na matembele, moi si on peut assembler la loni matembele, nous c'est obota. Puisque ça natira mabele. Mabele ko lobate ke matembele ekuti awa, iza ndumba. O ekuti awa, iza mutasambela. Nous c'est obota. Kombo na ngomate matembele. Mais un jour mon kaka bakotala ke matembele oyo semence nango provenance nango ezaki boye oyo semence provenance nango ezaki boye c'est ça la différence kosomba ndako kokende poto kobeta disque eza kokota lola te c'est que nous cherchons d'abord que le royaume ya Nzambe ezala pona biso bana Nzambe nga kutu na bandi na église na saki erreur moko grave na senga kutu ba fond pardon na bandi na église na basango qu'est-ce qui m'a poussé na longo na église na kende soki quelque part donc na longo na kati ya nzela ya Nzambe na qu'est-ce que bikenda kenda mwanza na ngande yango eki kosukisa nga na nokuta na makambo na kutana nango. Alors quand je suis rentré na kati église maintenant na bandi ko beta musique le Saint-Esprit m'a dit que oyo kutana nango kuna soko oyebisi bana Nzambe te okobebisa mokili bana ebele ba kufa nde nazo dénoncer makambo oyo manager tozali na kata la samba ndia ya wana benga nzondo mfuma ifo voyager yope ifo ke poto ndenge za wana ifo sala boyo beta ba disque eloko moizo zango na zangeni o ifo sanoka na kosanuka ndenge nini ya beaucoup de bémission bana poto monde entier na zanga étape page par page on a aussi la bino suko za page monsieur spécial pour découvrir ma bébé na kosanuka suki ndenge nini peu d'intervention tindenge ba ayeko la sanga mbuma moko mokebo ya pembe nebi pe mbuma ngote tobimi wana tozwi taxi tina njili tokomi pa grand moko boye ba pesi graine wana ba teki graine wana na $250 bazwi mbonga graine wana basimbisi ngonga tolongo wana tina masina na quartier 3 en face à station bar moza kana to vandi to bandi komila tomeli nzoka autant ba melisanga po ba travailler nga esprit après komela nde ba yebisinga somba enveloppe na somba enveloppe somba don sanguin na sombi don sanguin au mona tomela ka rouge nzoka ba utiliser ngo d'autres pas makila les sons oui donc kaka bateka na la maison on na monde na bango nde 100 ya mutu to komi na Pascal na Decatef ba bi to kenola na hôtel mo to zonga ndako te to komi na hôtel wana to lali 4 heures bala musinga to kende ere koki to bani pe okende ti to koma boy pa pasteur nzondo oyokoluka mami watanga mami watasune suki ya mutu etelemi ngamba moko ona zaina suki na ngaza ginwani suki ya mulai nwani mami watasune ngini na vandi kaka ozela omonaye azui bouteille moko munene aya kitisi na mesa je trouve une femme na kata bouteille wana azotala ngai koto mbisi. Alors comme na vanda ina kitu bapesa nga na tapis rouge nazomona te ndenge nini nako kima nako ganga po nako bela pe liboma. Donc c'est un pasteur munene comme on est pasteur wana mais c'est les journalistes na utu ebisango batu na bémission na osala na utu ko lubango que soki na zui appui de sécurité na ba konzo ba ko protéger nga je suis d'accord ya ko dénoncer ya ko tanga kombo na ye aza pasteur aza na église munene na quartier 1 na commune ya Masina aza na église munene bandimi bakota kuno kondima te mais pasteur azali nganga aza magicien yinde apesa nga kisi pona sa makambo. Deuxièmement tanga yeko sala ba cérémonie na ye yaki ko tsangelo mona mutu na kati suki juste pour cicatrice yango yango tanga ko tsinga biloko wana ebisinga misapine komi en or misapine komi en or ndi na komota misapine mona pe orte mais na ndo beta ba concert mais après singa condition mbongo nyonso ba opesa nga il faut na no pesa 10% avant na yango donc comment ka bongo
tu bête concert mon à kermesse à Papi Mpiana ya Maluku dans le gouvernement provincial tu bête concert na kermesse à Papi Mpiana ebisinga kende lobby ya kozonga na Maluku na le Colombo na zonga na sécurité nanga a foutre sur chambre tolala les matins a pesinga sur 200 000 à l'époque na liambongo wana te na yana mbongo inde tina ndako pasteur na longola 10% na pesi après nga na yekola mbongo alors punition na zaina ngwana alors eye ko senga na deuxième tour na somba soso na fufu na matungulu na mema mwasi na lamba pe to lianga na ye parce que au moment où senga na soso na somba to lamba to lia moi na grande sœur na nga se aziki moto l'internat moto sike uti yebaniti moto ebandi na makolo ti awa bato bazwa ye soin na kenge eza bato ya UNICEF au même moment papa abotinga côté des hôpitaux malade eza te et papa aza na mbete hôpital siko famille ekomi komitungisama nyonso ezosama bopwani est-ce que eza bato ya maison mère obe bana baosala biloko donc on ne savait pas bana bazopréparer plan wana eya kokoma nalala mama na ngai nalala mama abotinga nasala rapport sexuel pour kana kende poto ah non oui maman abotinga nalala e na coucher na maman na condition apesa que ba condition nalala maman abotinga mama o abotinga o abokolinga banda bo mwana tina koma na âge bien aimé soki ezala moto okanisa ke ndenge namoni moto mosusu akuti oyebisanga bi soki ozoluka mbongo ya kofete nango Noël luka mbongo na yo me koloba makambo ozoloba te nga aza fonction yango nalobi ndeko journaliste abi na émission ke nzambe lolo ezofuta au moment nga aza fonctionnaire à l'état na matriculé na miso ya journaliste ye naza matriculé o carte na ngai access compte bancaire carte na ngai ya banque yango access n'est-ce pas carte na ngai yango nazali chef de bureau ya première classe na sous-division nazali enseignant assu balobi na français chaque chose à son temps ce que je suis tenté de parler ici nazo dénoncer makambo mabe na christianisme onga na kutei nango et pas ya pasteur donc na kutei na makambo moko et opesa bino pasi tant ozola na ona ndako il faut kokeba na l'église auto zo no sambela donc pasteur ayebani na mais à travailler na ba musicien azani tinganga quoi ye moko pasteur aye kolakisanga na kati ya ndako na ye alakisinga bilamba ya sika bachaussure na baparfum abi bamusicien ebele bayaka epa na nga bamusicien ebele bayaka epuis siko bato mosusu bekoluka ye bakuti na ndako te rendez-vous apesango na église so baye na église bakoti na prière basisi prière so basisi prière apres na suka ntango bakutanaka na ye apesi bango barendez-vous barendez-vous on appelle ça bango bakutana tant bakendaka moko ya bango so atretaka moko atravaka na bakisi do satanisme diabolique on le beza vrai et vrai ceux qui n'ont soutien de sécurité ndenge na pesa ki na émission tuluba na kondima na tanga kombo pasteur na tanga kombo no na émission zoya karaté na zo tanga kombo no tanga pe kombo église na yo puisque ba preuve ezali mais l'état va protéger nga pour na souci que bana nzambe balongwana bobebi pe na mitambo yo ya satana o ezosama na kati ya l'église puisqu'il y a des bons pasteurs qui font leur travail na bonzambe ya solo baza salut na ba faux pasteurs baza ba dila banganga o basali l'église pour babebi sa réputation ba vrai pasteur. Okay. L'homme de Dieu n'a posé une question, mon papa Yelinga. Tu parles aux confirmés, à propos, mon misé, bon, Jacques, en loba qui na témoignage, mon poto, en lobby que non, babi sa yuvane, n'endenga bakisi, banya babi sa carrière na ye, à kokan na ekiste ya onde aye pas Jésus, na la naik pena ni comment et boaloté en lobby que puna ezalaka, on dirait que cortège ya banganga, ba musiciens kuna bazana kisi kapa ya na uti kolana témoignage ne na poto alobi ke tamba memaki bango na Londres baninga ba sacrifier bilo moya ozo confirmer que place uta na groupe uta te kisi ezali non soda artiste moka wenge aleki na télévision abi ke wenge maison mère kisi ya te andoki ah bon c'est un sorcier alingi nzambe te et puis carrière ne ke musika te carrière ne ke musika te
nga umi na orchestre wana nazaki n'importe quel bassiste c'était na kutaki ndeko nanga orchestre na repose en paix Michel Bafosset ake te okuta Michel Bass to betina Michel Bass ake poto akimi baye Angola baye ke kozwa bassiste soma salanga eko ebende tango aye pe zo simba tenga ne to bunda na papa fanfan utina epa Adolphe aye to zo beta na kana kata maison mais tanga na kata maison mais avec deux animateurs ka Bill na Sele Bill na Sele et Sili et c'est qu'on appelle ça Bill Kinanga qui vise pas qu'un parabole mais celui qui veut la paix prépare la guerre Kingiriba na tindika lokito on les a ba Kinanga appelle ça Bill oui on a ba Evre na tindika lokito on ça appelle ba Kin naza naza ko na ba marchandise naza na ba marchandise et bien mais na kopé sango sous bango te plus que ngana bango contrat et ça ka susté mais côté respect na kata maison mais vraiment là son avis que na musicien mona wenga mankanga bia ba no respecter ngate wana boy tina boy quel que soit héritier J3 aussi petit même voilà petit na fabricas que tout mon consona quitter na podium mais lui ta gangelinga mais ok azaina matière donc naza qui vraiment respecter moi aussi je respecter les collègues donc on a une éducation on a qu'on répondre plus tard dans notre église na monde on se comporter bien voir même ba petit toi ba danseuse boki na kitambo ba sala wenze ba aussi miso voilà ba aussi miso kutu kitonga biloko ulati bien mais mukulu ba aussi miso moi je disais bon je vais m'humilier pour na simba mais bango bazana ba impolitesse notoire ba éducation bazana monter utina ba famille nga ko la éducation na mekitisi komi kitana ngango poni nzamba orienter nga pelelo naza sous na monde on a dit papa toujours na émission na biso olobi ke ba manager a memakiyo et pas pasteur o kazanga na nyama memakiyo tangi pe comment manager mais muta memaki nga pe ayebi tina osa émission peut na si na téléphone na zanango c'est mon vie azape na masina na yebi na pali na bango nebi na parler na wana masina ya kaka maison mère bango couple na ngona ba kala na lupongo weka na maison mère so ba ye ba moni petwa esika na tala me ba faire esimbate ali bazuyo bango nde ba maison donc couple na maison mère ya ngona ba ibite ba maison ba kumba batu papa tika mutako sauter nga uti wingi maison mère ba petit bili baza kuna bakuta kana le ba bimate point ba betati pourquoi ba betati yo kasi ba musicien ba yimba siko na wengi wala ba yimba ba nzembo to mona ba succès ba succès te yo mona à l'époque ba kibwisa ba alerte générale vocal à pamba sur la cause à sali vocal à pamba Serge Mabel à sali vocal à pamba héritier à sali tikala lelo baza kuna na minute ba sala ba vocal ti ba yimba ti ba vocal ba sala ne komate pourquoi ils ont commenté parce que bazana niveau on a dit ils ont commenté bazana niveau à sacrifice ah bon ils ont aussi appelé à sacrifice mais wenge d'abord les nzete wenge babuka bakata nzete wenge na machete te n'est pas sur la pète ce n'est pas sur le quoi sans mukoni il faut un ba si wana quoi wenge on les entreprises moko black tea mais papa toujours koba au premier pas nganga ya pasteur ba initié yo ba sengyo sacrifice ba sacrifice ya banani o que yo zo reconnaître to pesa ki mais sacrifice ba senga na bomate papa na boma na pesa deux personnes na boma na pesa maman na pesa na mwana nga mwasi ah bon ba senga nga bana mibale. Je vous dis, messieurs les journalistes, émission musu na kobenga mwana na Gilles na kwa na e alongoli bilamba na ko faire passer une émission mokili batala ndinga zika moto. Je vous dis c'est honteux, c'est très malheureux. Parce que tant basengyo ba problème e banyo na basengyo ba sacrifice après avoir kosenga yo oboyebi directement ou qu'est-ce qui s'était passé pour que on se retrouver le lot na Bonzambe. Bon, Dieu sait comment préparer, Dieu sait comment pécher. Nzamba la maeli pour les kabatnos sont mokili. Dieu est très intelligent.
Vous savez, quand ces choses-là ont commencé, pour na zonga na fufu na biloko na soso, pour puisque ba sacrifice on a ce que salama. Ba senga ki osomani mane. Soso kaka mu bateka na wuti, soso ka mitaka la ba soso kakao. Et l'homme soutient que soso na pe na habité ba utiliser on na monde à ténèbres na place ya bato. Ngana bi ke soso les arrive pas, to liaka pona mais konga ba senga nga soso. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai mon petit frère Azapé missionnaire na CFMC, papa et maman. Alors, yé les kinanga wana azai en Afrique du Sud. Tango yoki bakambo wana a travaillé na kibonzambe. Atinde nga valise à bilamba, atinde nga $500, atinde nga na ba téléphone ya sika. Parce que pour na zabilo ko wana alubi mutu ayena biloko wana azopesa séminaire pa mamolangi. Donc il faut qu'il ndekuna olanda na séminaire wana. Soko olandi séminaire wana après séminaire ndi bokuta na ye ba opesa ba coller. Maintenant si longtemps zo va na kit na église zo kamater. Utili mba bito brisé, to telimela, to sambela, to bengana, to longo les okoyati. Biloko sopezo longwati. Conscience zo changer, Saint-Esprit zo ko travailler nzoto. Mécanisme de changer. Alors tant on est que vous avez biloko wana formé na zubilamba na yena on anda ko vandi na ke somba kisi ba défriser nga suki pour na zonga so maison mais très bien. Mais na tant bazo défriser nga suki moi sinanga na mère wana ba sali cop bazu kisi wana ba lekisi dose tant ba tina suki ba sisi ko travailler nga suki le temps na ke na pompe pas ko langa mutu suki ne se saigne et katani moni j'ai basala kinga tant suki katani je me suis dit oh bukati nga suki nanga boponi maman na mswabi do d'ailleurs 14 ans mbali kitoko kota kofra ni mbali so bakataka est-ce que pourquoi linga ka suki tant que kauki na kesalo tant na kesalo bakati nga pelouse na moni siko différent na bande ko nanga mezome kuna baibele nga suki bile ba mona nga suki ko kata. Et nous avons bien été. Alors, on a 4-5 jours sur la sambate. Donc, je suis répété. Nous avons été concert au dernier concert dans la maison, presque concert à GDA. Au Yogaka, ceux qui boloté, bureau na Yakufaka, tout bétan à GD, le concert à Souka. La 6 concert à Epengaba. Donc, Wenge. Les mystiques, alors je suis allé voir les pasteurs. Nous avons sous pasteur Telimbisanga, au pasteur qui a pour pasteur, pour finir sur pasteur. Mais Azib Sangani, au yo le coup là comme on a temple nanga, ceux qui zongi suscité, condition on peut sauver les liboma. Ceux qui lié au bel liboma te, au yo ko pe sanga mbongo, en plus ko beta les sources na orchestre c'est mourir mon qualité. Voilà, pasteur on a ébissé. Cela veut dire quoi? Parce que tant que maison, mais qu'est-ce qu'ils font? Faire la salle, te bili la course. Qui n'avait pas fait, qui n'avait pas voulu. Mais comme après ça, la condition, je n'ai pas eu le temps de rentrer là-bas. Donc, na PC Mbongo. Na PC Mbongo, c'est bon, ça va, na ça, na Nzambi, na obéta sur la musique, on a été. Donc, on a quitté sa voix pour na bonde là, puisque lui avait des démons. Bakolandanga ba démon abetanga or que lelo ba démon na baza suna tango pour ça. A déranger qui pour la sacrifice à ce moment parce justement des conditions quand j'ai refusé de ne plus jouer de na zongela qui mais j'ai pas donné tout ce qu'il m'avait demandé. J'ai pas donné la PC qui sauté, la PC qui sauté. Au coucher qui peut na maman. Non, aujourd'hui ma maman elle est en vie. Maman n'a pas en vie. Après de ça, famille nanga bazui grâce moko boy, ba grande sœur nanga, la vie faut dire la vérité, nous étions des locataires. Mais tant ba sombi le pont, ba toujours somba le pont on a pour na maman. Ba sombi le maman le pont, tant maman qui na le pont on a côté ba grande sœur ba sani. Ba bandi ko vendre le pont wana. Donc na sima ya maman, ba na pe toujours eloko moko boudon, maman nzo ala ki eli pamboli na sona katalibota.
Maman azaki lipamboli. Maman abokolinga banda mwana moke tu na koli atangisinga ba classe alinga ite abominga ite a sacrifier nga ite bon au comme la niveau mo pona ba sentiment ba plaisir moko satanique démoniaque ya mokili kapo ke poto ke le ba tubezwa ke poto te pona covid-19 ba tebe ba komo ke poto pona loterie gratuitement. C'est que Dieu est capable de mettre na poto 5 foot à 100 francs. Tout le monde on a loterie, des loterie. Parce que mec no bomaga maman nga na longole sous-vêtement ba nini ni pona longa maman nga sous-vêtement na coucher. Oblige vieux soit des permis que na habité au porter plainte en justice pour wakangi ba sambi na yeme la Bible il faut pardonner. On a Dieu na nous obéissons. Vieux on a té vieux pasteur on a té o église ya masina on a té. Azo pengisa bandimi bato baza na Saint-Esprit na masina bandaka quartier ti osuka na siforko soki bo sambeli nzambe bien akotalisa bino pasteur wana bo quitter église wana ka bino moko tina oloba boye bato mosusu baokomprendre ya pasteur nini. Ok, afana biso ndo base tozokoba na émission na biso ntango ozobeta lisolo c'est comme si eza faute na bino bamusicien oyo ke boyaka na wenge bozoya mpona ke bosimba bakisi rivalité wana makasi eza nango faute ya mokolo mouvement te. Est-ce que wera tindi nga nazwa kisi te mais wera nde aza mpe na baprescription administratif atia na groupe na ye qui est le promoteur du groupe. Bon, au moins bawera wana bave na biso wana baza kwa ba grand chef coutumier ba grand chef coutumier na ba temple ba grand chef coutumier il y a toujours des conditions là au chapeau en côté mais on a toi biso de so bige wenge musique à maison mais qui s'est raté bon ngana mono sorcier. Comment ça nakotala bakisi ya bato mosusu bazwazwa te naza mpona wa kodévoiler basekret na bango te mpo bango mo baosala mpe barepentance bakotubela un jour. Je peux connaître j'ai des informations bamasa nanga bakole mpe basimbasimba ope bayebisanga yo simba ndenge nini nasiko nga mpe namoni mpe ndenge asimbi ndenge pasali succès yake poto. Alors ngai toujours nazalaki na système ya kozonga mingi na mwana ke limité pa basango na première basango nanga bazaki wana nake kosenga ba conseil ba prier pour nanga ba pesinga ba verset biblique na sambeli jour ngo suna prier na podium na tongo mona bazokitanga na podium mo basina ndo kutanga na bokitsaye ba kitsa na zonga sumesela be lobi na mataki ba bengani nga ba kitsa ça doit être comme ça. Donc basango wana ba bande ko protéger nga ba prière ya destruction ko ndo pesanga mi ba pisom pisomo kaka ba verset ando pianga ba pisomo na soza bitumba David soki tanga zena ba problème ande ko tazamba ko sambela po nzamba alongisa na bitumba wana. Alors ce que moi j'ai constaté que nzamba ekolongisanga. Alors une fois na vandi na restaurant mona 7e rue na koti na moni ndeko nanga journaliste Marius Munga pour nga na ça interview mingi na Marius à partir à Kingi tant dans une église catholique tant na hôtel ko beta ordination ya monseigneur Gaspard Modiso. Dans la bêtise ordination, après ordination, tout le temps Marius, tout ça moi, ça une interview. Tant on a coûté dans le restaurant, on a moni peut apporter tamboulo dans le restaurant. Madame a bisinga biona pasteur na biso. Pasteur na yo to ki pisi mbote tant to pisi papa mbota betinga trop fona mukongo. Tant papa betinga trop fona mukongo, papa kinga na tikali. Zeki appel. To tindingo moninga na zepa tamboulo na beta 6 séminaire à 6 mois, na bétango, na bêta séminaire à 9 mois, na bétango 9 mois, na bêta séminaire il y a 12 mois, et pas apôtre Tambouko, na bétango 12 mois. Si tu as un séminaire il y a 2 ans, tu as un séminaire à 2 ans, et puis à partir de là, Tambouko, il y a eu une inscription à Zoé Collège, il y a Machibash Bollandé, il y a eu la théologie pastorale, un grand professeur, il y a eu Sanga. Pisinga maeli wana ndi maeli wana sagesse wana na intelligence na eza ko édifier bana nzambe à travers le monde bayeba bakotambola ndenge nini omoni ba master belele na wenge lelo na musique na ba orchestre tout ba monde bakanga basuki bazotambola bongo via mantolo basi bakabela kayo kovandaka na baba po vi wana eza bisenga senga mona ka musicien boye mso atamona karka maeta senge papier vie kariberi ezate na kata atamona basa bandumba mso atamona batumoti na te donc eza pena escroquerie na kati cheneta moi ça bato kosenga okina okimi na mona mona ebele na la samba wana
bazo kolela biloko na bango bazo déclarer na ba musicien mususu donc ils ont pas comportement malamu za kuna te donc yango na ngale bisa na ba jeune nyonso ba artiste musicien ba olanda ya monde entier quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra donc Pierre tango akutana kana Jésus ayebisaki Yesu te ke Jésus atunaki pourquoi oza kolemba boye ayebisi non na péché butu mobimba na zwi eloko te donc vi nyonso tomene okanga basuka yaki vi ya butu mais ntango Yesu ayebisi eke zonga kaka esika opeshaki na butu kozonga ye na bwatu na ye na ntongo ayaki na mbisi plein e tomoni kutu na filme Jésus kutu asimbisaki efili wana mpona kotombola mbisi donc mbisi wana nini kozalaki so oza epai ya Jésus Christ il y a l'abondament, il y a l'abondance, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a la production, il y a la guérison, il y a toutes choses. Deutéronome 28. Si vous respectez mes prescriptions, vous serez bénis, vos troupeaux, vos enfants, vos maisons, tout consort. C'est pour cela moi je vais parler aussi aux enfants de Dieu qui sont restés. Bolanda vinanga, bolanda lokolonanga. Ce que Kojak a dit c'est vrai, ce que Flamme a dit c'est vrai, puisque Flamme tanga oti poto a la samba na Bible. Moi j'étais dans la samba na podium. Flamme a pesi mbota maboko, ngaku na pesi mbota, a pesi mbota maboko te. À Simba Bible, c'est là où j'ai compris qu'il y a une grande séparation entre Flamme Bissonaye. Bah, Pessier Kutar solo à Beta. Il a joué ma bête binti pour dire qu'il ne faut plus rentrer là-bas. J'étais là dans le podium. Donc Nathalie pour Flamme pas vraiment na wingé, n'a évité ce qui n'a évité soliste n'a quoi na sima a corriger Flamme azate. C'est rare comment on bêta bien on a tes Simba du souté ils ont confusion ya Nzambe. Ils ont confusion. Autant que tu poto na te fallait pas y sous la samba. Fallait pas zonga sous wana. Ndena utomo na ngokalate fallait pas zonga. Abeta ki me ndenga beta kate. Pourquoi? Azalaki na danse wana na nzoto susute. Azalaki na spiritualité wana na nzoto te. Azalaki maintenant na ba problème ya Jésus. Azalaki na esprit ya Yesu que nous devons jouer avec Jésus-Christ. Le flamme azalaki na esprit susute ki wenge te. Et maintenant Jésus na Bible a beti be simbika te we gate a tie mutu ba bia wana te. Donc cela veut dire quoi que il n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous. Donc si nous voulons prêcher le monde, dire aux gens, à tout le monde que moi je suis chrétien, écoutez, même Moutouma Ibisinga ko vie on a zaboité ba musicien ba ko civier ba ko tana l'église on tel assemblée pas pasteur na biso. Na biso ndeko nganga pe ko tana église te. Ndoki pe ko tana église, muibe ya kana église la place ba yamba batu nyosoti. Na bandumba na batu nyoso. C'est ça non? Donc il est pas zoé wana mabongo na mutema te. Soka bongoli mutima ko changer les côtés autali sabino place ni ya kokinde ngana bongola mutima soko lukinga na adresse pas tambulu koki komonanga. Donc l'homme de Dieu bande bazolanda biso parle au lingolo baké ceux qui ozo la musique ya mokili oza na succès oza na bakisi ceux qui oye pas na nzamu fotika koyembela mokili. Au place où on a une réponse technique, tant qu'un technicien, on a une réponse technique. Cela veut dire quoi? Dans le cadre de l'église, ils ont des frères qui sont selon moi, la réflexion dans la musique, il y a Mokili, mais dans la spiritualité, dans le système de composition, il y a pensée de tout le monde, à partir de penser. Si vous avez une nzambe, tu as pensé dans les années. Si vous avez une basi, tu as pensé dans les années. Mais si vous avez une nzambe, vous pouvez faire occultisme, vous pouvez faire la science occulte. Donc, pour le moment, quand il y a une musique en nzambe, la musique est kala. Bazaki inspiré na nzambe ba musique musu ba frère mbutaka moka ba beta ezalaki inspiré pena na bonzambe wana pena ba beta musique ya nzambe mais siko tango baye komona bisengo ya mokili baye komona biloko ye ko envoûter bango ndenge Satan alandaka Jésus Christ na montagne ayebisi Jésus fuka melanga na peso biloko nyoso mokili yeso lobina yo na biloko na bozoka partenaire pananga mais ce que ba musicien bazo kutana na bomengo et non conviction ya Jésus nde omoni sika bazo tengama pona zo succès pona sala bo nde omoni ba pasteur ba musicien ba côté politique pour aloka mongo ki nzambe na Bible za na mongo ebele akopesa yo
Il est riche, c'est lui qui donne tout le monde au monde, n'est-ce pas? Dieu est riche. Mais comment on a le politicien, na gouvernement, donc ça ne se fait pas. Mais le qu'on a dénoncé, ils appellent faux, ils ont simbaté, ils ont ça mamala moutewi. Frère Nabiso Nzondo Base, Bande Bazo Landabiso, au lobby qui a confirmé que témoignage flamme. Après ce qui n'a pas été qui va l'excès à Londres va sacrifier. Ezaya solo lobby qui est en flamme kapaya azongi awanakin akoma ko beta guitare ezo simba di susté na podium où azo regrette azo ningisa mutu. Deuxièmement yo pe série mo baroma o kitso na podium ezali ki ponani parce que yo lobby ko zaki meilleur ozali na tano bana ko beta makasi mais comme série mo oyebo bali non. C'était pourquoi. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je venais de dire tout à l'heure? Cela veut dire quoi? Tant on a outil na basango na première, ba pesa ba prière. Tant on a sali la prière on a et sali contradiction et se contredire na ba système na quoi système de connexion. Tout un monde mogoté, tout un monde mogoté. Donc on va voir même temps on a outil ko zo délivrance nanga. Nazaki a été spirituellement, Nazaki na Irak. Moi j'étais en Irak. Ah bon? Nazaki en Irak. Au fur et à mesure de la prière, na mona kaka ba fungoli. Nazaki na bana basimo kuna mindeli mitakala bisonyo sona se ya bon cœur. Alors à un certain moment avec babi ye bobi misaye oh ye nani ye yaka na telemi mutakala kuna Nazaki. Na ye ba bisinga mata. Et là on a maté là aussi mbiate. Do ba matanga l'espace. Na matin espace où babimisanga na tio moko netami ya mutuka pouf na yeko koya wapi na rai na rai ya masina na mapela physiquement ton non spirituellement na monde révélation un monde à ténèbres tant que église nous avons monté sur voilà là où tu étais puisque la Bible c'est possible. Jérémie 33 invoque moi je vous révéler oui ma monati ba olaction nyoso za caché vinao na koyi wana bouf na la gomme na kilote na sutuka bona pongi wana naza na veille et pas momolangi wana naza na veille to lali kuna to prier moi ko lala muke na lali nzamba révéler nga makambo de ba délivrance donc na ko tika ko flatter mutu mokote moti ko flatter mutu mokote wenga musique maison mais ça orchestre grand frère nanga mais non. Parce que tant aux autres le mouvement il y a grand frère Nayo, tout le monde dit bon que Jacques a dénoncé, qui Flamme a dénoncé et bon l'automne émission mon coup t'as dit que kuna et d'abord musicien c'était un cortège ya banganga donc ba musicien musubaya na banganga na bangwana na répétition parce que yo pe koto yo pe ko dénoncer musus et pourquoi non soana. Mais je vous dis ngana contredire bangote bombo ko Jacques Aza mwana ya vina ngane niko ba Congo ti. Aza milisa ina opération Dragon tindi ba mateke na wingi na équipe 2. Ala ina équipe 2 on a une équipe 1. A comme une équipe Sozaki. Ce qui dit c'est vrai. Écoutez, lorsque nous voulons dénoncer les choses qui ba makamba bé poto kena bolamu on va craindre que moi je suis avec Jésus, avec Dieu tout puissant. Qu'est-ce que tu vas me faire? Avant bomanga il faut le kana au simba Jésus. Pour la carte Wenge, il y avait des conditions. Moi, on m'avait dit, que semaine les autres on a cinglé noir comme on a cinglé ya rouge ngana luka des cinglé mais ti wenge na le luka bala taka cinglé noir ya rouge kotate bo ba cinglé ya rouge masa yo tinenga na sombane moi blum suto kota ba détail de to on dénoncer aussi malé le photo panza ma compagnon so ya banganga ba bebisa via bana bato puisque le son na maman nanga ngana la maman nanga yo la maman na yote maman na bota yo olala été soko nyokola na vie otika na mboka la ne toko o pensera pour na été c'est ton problème mais aucun de routine ba kende ko kotsanga science moka mabeki na la maman nanga na coucher pour na kende poto bien pour na beta disque c'est bizarre oki na za kona na za la zomba na boma deux personnes pour avoir quoi et puis ba tebele ba na ba maison mère ba masebe na mona ba parler na mon son côté vie exact
Ah bon? Vie ezate kiti kaka oyo na palais muspe na se moi de kiti ya divan et mususu ba car pende ba na ngono na car yaki na mpe car na ete car ti azo tamona ngo eza makamba kop mukolo teka car ba bengi kolo car apesi mbongo bateki car kolo car azumbongo na ye misisa tika na mbongo mekena maboko na ye. Moi je vis masanga mo gratana to teka BMW na ye mais tant que tamona BMW bato ba mo ka mo gratana mais je to teka BMW na ba réalité. Chéri mo gratana petit nanga amikili na moi sina Vanessa na pesi mo mbote na France mo gratana c'est mon petit to tambone trop avec master nanga puisque vraiment histoire na maison mais mutu na tambone mingi na carbo tout mo ya ka mo gratana. Ouais. Dondo base bande baso landa biso olobi que il y avait des principes wenge et dans la maison mère où a ba principe ce qui que ba musicien nyonso baso ngaki ba kota na mouvement ba principe ningi ezalaki principe on a principe on a tout na autant ko jaka olobi que ezana molongo banganga cela veut dire quoi yemo via yemba ko kota bunganga to koma lokola ntone ko boma moto to koma majorité plus pour na loi ko boma moto to koma majorité c'est qu'il savait que quand vous tuez quelqu'un vous serez la majorité. Il faut qu'on découvre la pensée ba banzembo ba to yemba ba to yemba qu'est-ce qu'ils pensent dans sens na nzembo na et quand vous regardez ba clip na ngoni so ba clip no susu baza ko la rapondi baza likola la na costume la li wa. Moi je dis, quand vous direz que okay, c'était le bazar qui cité, oui, non, ça sont des aventures. Tout l'inganzambe, tout sambela, tout bongola mitema, tout comme on attend de la fin, tout comme on attend l'apocalypse, la scatologie, que Gog et Magog, guerre ou anezoya. Makambo, tout le monde a Covid-19 dans le monde, Italie Obama, Italie Bush, Italie John Biden, Italie président Félix. Ils ont la compétence dans Bangote. Attends, ok, ils ont la compétence en Zambie. C'est lui qui est le meilleur pour changer. Azanzambe a tempé à circonstances. Mais Batunio sont dans le monde, en France, en Londres, en Paris, en Canada, Bazoula, en Obela, Bazana Banda pour le confinement. Bozo vine na makila Yesu. Avec Jésus, il y aura une victoire. Dondo Bass, est-ce que c'était facile le succès des Josaï Nango, comme vous avez Dondo Bass, Otikaka na facilité nyonso boye, le kumwana et pesami na ba musicien nyonso te, vous avez déjà un niveau combo, motiki yango nyonso ka boye. Est-ce que c'est facile? Merci les journalistes. C'est pas une question puisque aux autres on a une question qui inspiré, ils ont préparé, ils ont nzambe, ils ont qui est normal. Et puis au moment de l'émission tout ça là bato mingi ba Holanda ba benga. Écoutez, je vous dis que nous sommes en préparation en Zambie. Dieu prépare tout. Tala Jonas tango akoya ki na mbisi na mai, tango akoya ki na mai, Nzambe mutabisete koya. Il a fait la repentance personnelle par l'esprit. Il a dit que oh nyonso mbonge zo salema c'est pas vous c'est moi. Il reconnaissait, il était conscient que c'était ma faute. Il a reconnu sa faute, lui, dans son cœur. Puisque en français, la conscience servait l'homme. L'homme est servi par sa conscience. Pourquoi on a gagné petit, on a le côté maman, mais conscience n'est pas ça. On a gagné le bas. Que ola la nabi keko, ola la kana babu, yo zam ta science au kit. Mangabeze belé. Mangabeze belé. Comme mon bail a limité, na la coucher bembe. On a le bel, on a des émissions. Tout ça kana. Bapi sanga bembe à 20 ans, na coucher na des jours. Donc il faut me bébé non est-ce que nga ndé na osala émission bato ayebanga te ba découvrir nga te siko pour na yebana qu'est-ce qu'il faut ya nisi au mona na Molière ya nisi ya maman c'était moi na yebana kité ko yebana na noté vrai ko yebana za ko yamba Jésus-Christ comme sauveur ko tika mabe ko za na kata bana nzambe ngata na kuta na ba pasteur lokola ki sermi na kibwila Jean Oscar, grand frère nanga que je salue. Tant na kutana ba pasteur ka papa Nkelani. Tant na kutana ba pasteur quand j'étais encore enfant papa il dit na bala na kenge abotola biso ba kisi tant na ba kisi à l'époque tona ba kisi mo ya basi. So simbi ko pakoli ko pesi mo simbo ta bando lando à l'époque quand j'étais enfant papa il dit na bala tango na kenge pour ba pasteur ba voyager na ba mingité. Neti ba papa so tami na kimba pasteur ba sai ba campagne mingi na monde entier. Na copie ça exemple à 2 personnes. Soko tuni bana poto ba websa. Za papa Tambolo Koki
papa qui s'est mis agence car on a flatté bangoté si vous vérifiez les archives au monde. D'ailleurs les missions dans tout ça là na bana bango masala nzambe na États-Unis na Belgique partout na Canada bazobenganga bazoencourager. Donc na kosenga que conviction eux c'est ça qui ngai ke natika na no succès wana. Cela veut dire quoi? Il y a un français, il y a un adage français qui dit lorsque l'écriture fut mise en chiffres, non, lorsque la mémoire était la seule écriture, l'homme chantait. Lorsque l'écriture fut mise en chiffres, il se tue, il y a verbe 7 heures. Cela veut dire quoi? Donc on peut ça à titre exemplatif, monitant l'élection Samagit. Seigneur a proclamé au niveau africain provisoirement, mais il y a des députés qui vont faire. Batalaki verbe attendre était le résultat définitif et la cour constitutionnelle. Verbe attendre on a batalaki à monter. Batalika quand nous avons gagné. Mais tant au cour constitutionnel à Kataï Makambu, comme on est dans Kataï Zagité, il se tue à verbe c'était. Donc à Kangi Mounokazo Kokoloba susté. Vous comprenez? Alors moi quand je vois que Nzela là nous on Nzela Mabé. Ndena tiki Nzela Mabé na Kangi Mounokona vendit. Tant on a vendu qui les gagnants c'est moi. Je ne suis pas le perdant, je suis le gagnant. On a gagné. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse me reconnaître à travers le monde, avec vous, les enfants de Dieu, comme ça. Bakoye Banga, ce n'est pas un problème. Dans les bons, pas dans les mal. Dans les bons. Par rapport à Yannin Bande Obaso dans la biso papa, nous avons une question à répondre là. Par rapport à la jeune fille qui est un musicien, Basala Bakombo, Asoye Mana musique, Mobo, Sixé, Bonambo, Kobiona, musicien, proche na bango, wana, son na bango ezalani. Bon, on a eu que zonga suna maté et moko na zoa et pas na bando kende ba fermissement par maman Olangi que son nom réponse un peu. Na zoa ba fermissement mon maman Olangi a parlé sur l'aveuglement. Aveuglement. Au moni bana baso on se base ko zala ko s'exposer na ba télévision mitakala ko exposer banzo tous aveuglement. Bazo ba te ba kende wa. Donc bazo tambola ngulungulu. Ba koya ko ibango sima. Bakoye bango sima bien aimé. Na web sur le lorsque Jésus-Christ a abimi na kikwiti. Okomona bato bafuta abiye ba gisasa bakuta naye. Okomona bato na wenze ba teka suste. Mbaso ekosila. Ba aveugle tout bakomona. Baba tout bekola baba bekozalate. C'est là où je te dis que la Bible dit aux hommes de Dieu que vous ferez mieux plus que moi. Nazomona nga nazomona nazo flatter mutu namona pasteur Oscar qui nani papa nanga papa nani Kizamina à ça la campagne mona triomphale on a mangé là-bas. J'ai vu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu comment est-ce que batandé kobika un miracle sûr azana podium azo ça la prière car na se mutabiki sans kosimba mutando biksa tona zaki Jésus. Jésus mutazo biksa batona na moni ba témoignage ebele d'expérience et pas Thomas apôtre Tambuluko Kinemi. La réalité, je me suis dit non, il faut avoir un coach. Coach en ancien papa. Si vous êtes avec lui, vous allez aller de l'avant. Donc, papa on a zane na makolo na pembe na apôtre Tambulukoki, azamuto monda ebi na makamanzambe. Oya ko contredire ngana invité kombo ni nani. Est-ce que pour la question qui est déjà la sur émission na biso pour que par rapport à ce qu'il y a bureau hein to ka basan que bureau ya intel a kofi akoya kofi au camarade na ye au oncle na ye bona bo ba ko suspecter ba musicien. C'est que c'est vrai que bah ça la sacrifice il y a ba bureau na bon il y a bandeko OK ba singa bon pour ne pas citer le nom n'atteindre ba commoter. Mais vous êtes aux marché aveuglement mon ami, aveuglement bureau, quel bureau? Un musicien peut avoir un bureau, quel bureau zonango? Mutasimbe le oka sac, oka de matin tu sors le matin avec sac ya mutumoko landagaye, ate pepsodane na katina chombo, atinda ko binga kabasi, sombelanga dendon, sombelanga mai. Donc tu as l'ignorance, tu as l'aveuglement, tu peux trouver la mort facilement. Tu peux trouver la mort facilement, puisque aux aveuglés, mais tu es aveuglé, il faut avoir une conscience professionnelle que je suis né pour un objectif. Qu'est-ce que je vais faire? Soit au tangité, au salle mécanique, au salle bamakambizé, pour avoir de l'argent. Tu peux faire la commerce aux humains. Ou soit au Kenya église,
nzamba akopesa français akopesa makasi akofungola banzela mosusu mais soko lobi kolanda mutu na gordo kumbelaka ye mais tango akokuta bazosenga ye mutu akopesa za te on te sacrifie puisque aux un impact tu n'as pas la valeur comme c'était à l'époque on t'a dit pour toi yo comme mimili mlenga mai na maboko Djika aux opposants là Djika venanga au poto Djika ce sont les erreurs que les gens commettaient à l'époque moi je pouvais pas les faire ils ont des erreurs graves aux artistes musiciens bureau et à orchestre et à bureau il y a management puisque faire les artistes musiciens c'est pour ça va producteur azana secrétaire naé manager naé ba porte-parole naé ningi pe wingeza ba papier les prince ningi pe wingi tuzaki na ba king tequila ba rojani ba vena nga bazana mikili ndi tuzaki na ba wana bureau et oui bazo futa ba baza payer mais il y en a ça qui on a tu es payé il y a mon musicien on a ba futete ndi konanga il n'est pas payé. Oui, je te dis, il n'est pas payé. Moukololi, excusez-moi, le tourné de avait la raquille qui s'est remenée. Tant que tu bimba king qui s'est remenée, tu commines et bimbiwana na kuti vient na redi amisa vandi, na pesi vie redi mbote to soli mukina longoli. Na moni masanga ipupa o amisa jibe shaingingi. To soli la shaingingi si sha bisinga nonzondo so sisi na nanga na ka. Aussi ça na cha na ki ba bisinga ministère maison mais ba telemi kuna. Na se déplacer na ba petit na poto ne place à ministère wingi musique à maison mais bazaki. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tango ba moninga ça m'a fait du mal. Il y a ceux qui me demandaient de l'argent. Parce que c'est un mbongo. Tondo. Et ça c'est quoi? Na ça mon thème. Vous connaissez un succès, il y a pas mal. Ah papa, bon bilitanga lo ba pesa nga soki disait pouvoir abuzu bana beta mizi ba futan so ba bombo ngam na tinda bila lo biloko na ba bombo aloba nezanga te. Sulelo ba faire ba zuma pango ba parcelle ba zona wenge. Musicien asombi le pango na wenge comme on na habité. O asombi bena parcelle na mbongo wenge na pour wenge na JDT Ferré Lacoste Bill c'est le nani susu moken tonga tinani ebolote te boa kuta utine ko ya mona bato ko ya teka nani J3 nani susu Zulu matin Zulu mayaka ke Burkina Faso yo ka disola contact voiture te na Gibisa Burkina Faso na kati ya la voiture mais comme on a qui va passer contact ma voiture réalité sinon solo pour bana poto et ça bien et c'est pour ça que tous les pantalons qui tremblent n'est pas l'air de musique on a qui fanatisme c'est bon beaucoup bien mon ambassadeur ou bien mon ambassadeur mais na qui naza onje moya kuluna te mondele pa ya pese mongo tatongine ndako mais neti ngai ndenge banda ko futanga te bazotindanga na kota ba maison moko boye c'est pour devenir un chèque mental aux chèque moko non encadré aux boma bato na famille na comme assassin ba pratiquer comme assassin d'abord oyo ko formation qui assassin na milieu moko comme boma batu pour kindi wapi pour aller en Europe pour beta disque banze mona éviter na lola soto yo kango to ba trompette ko bomagnon samba sacrifice c'était juste pour le profit à leader mouvement qui ne liboso papa bazo bisanga soko sali boyete wera o memona pototi soko sali boyete wera ko betso discuter soko donc ces messieurs là me disaient comme ça soko sali boyete wera o salo boyete donc les noms qu'il utilisait c'est le nom de Weranson donc par condition qu'il faut stimatiser soko sali boyete o kende boyete wera boyete écoute moi tu m'intimider nga obite wera za na population be na kina ba fan ebele makambozo dénoncer ba ko tinda batunga biso batindi batona ba monanga te ba ko comprendre qu'il y a un Dieu qui est très puissant que batona on risque pe na nzela ba sala accident. C'est très grave, mais merci beaucoup pour le courage. Bandego Bazo la Nabiso, to komina so vraiment ya émission Nabiso. L'homme de Dieu. Au lobby qui va ba routine au bomo ça ba sacrifice pour na que profit à groupe, soko salité, au ko beta disqueté, ba ko mema on a pototé
Babylone nyonso wana papa c'est que ba musicien oyoke bazolinga bakoma net ke babino ndenge bosala bakombo batika na ba musique ya mokiba ya répondre encore parce que so bakena ba groupe ba conditionner bango kaka avant que bo mata bo yema bo sala bo fo bo za initier bo sacrifier réponse nanga mukusa na pesa yo et ce zomona ozo sala différence te soit ba disque ya kala maison mais qui buissa ba alerte générale ba témoignage ba disque zebele soko tiango na ba atalelo au sentir mutunyo se fatelema parce que zo ba disque na bango abimisi mikolo ezala ka ba groupe folklorique kaka na ba groupe baza tiango dans l'impact. Alors pourquoi? Cela est dû à quoi papa? C'est la dimension spirituelle. Oh, mais minute on a retourné sur la maison mère ya lelo. Maison mère à lelo au vient ngazo kumba musicien nous faisons la bangwana. Mutona succès le connaît dit ça te? Oh. Kombo ezaka kuna ya wegati. Mutona succès le quoi wega kuna zate. Mutoza na succès le héritier azate wenge akale bolote so asali vocal ezali wa na cité na kosi est-ce qu'on peut le poser à ba niveau ya ba bill ya ba ferré voilà di ba pesa nga 10 ans ya pouvoir ya buzoba ba pesa 10 ans ya pouvoir ya buzoba pa nani bill mutaboka nga ite pesa nga 10 ans ya pouvoir ya buzoba pouvoir ni na buzoba ba pesa ye N'est pas nga pesa nga pouvoir abuzoba succès mongo telo ba pesa nga pouvoir abuzoba ozana kisi obomi maman na papa na yo mais les leçons de ce master nga mona yebi na otanga kombuta si ça na mona ba ndegolinde ba kufa na famille 3 mois mabakinda master nga ba musicien ti azola nga master na otanga kombuta mais za ba conseil to pesa mais master na so tali famille na bango regretter mais c'est malheureux quelle sorte de pauvreté za na kata famille wana on dit ma pete ke bakenda poto ndekona za poto musicien on dit mate soki ba ndekone ba moninga mantolo ba betanga na nemo on dit mate on va succès ya pamba quoi te bango ka baza pour sa TV ba mona ye kombo tambola mokili ye baye c'est tout mais vraiment mokili ko ba mutu pona libérer lola parce que ba musicien ya mikolo ya wenge maison mère bazo yo kanate bazo ko par manque bazo signer te ndenge ba o ba yaka liboso ba signali ba ko yo kana ndenge nini ba yo kana ndenge nini tango bango ba ye kuta wenge o ezaki wenge ba nkoyi ya ba lion ya ba loup ba yo kana ndenge nini physiquement baza makasté yo baza wana wenge te yo etikala wana ezaka ka formalité ya vie asalaka administration na ekaka ezala nango ka po balia soki moko abimi na ebisinga pena ke yepena za wenge ha we manager nenge nani venanga mulupo jideta yemba banzembo ko mo bembo tala bo excuse ngane to mo bembo banzembo ko ba examen ba wemba ngo banzembo ko héritier mana fere bango ya lelo na moni ekoki ba vono la bo ka nzembo ba yemba bango mi balé o yazo mata bazo tobola ba plafond. Il semble que les musiciens ont la capacité de faire parce que la dimension est différente, donc la connexion, vous n'êtes pas connecté. Vous n'êtes pas connecté. Bazangi ba méga, ba okota YouTube te pour méga exacté. Bazana ba méga te. Ba la méga au niveau le bas. Bazana méga te, méga wala donc bazana moto te, bazana loko te. Non, bazo peut-être bazo banga ba moto. Bazo banga ni tout cas si bon pourquoi ba cimetière à ministère de poto. Et comme ça côté. Ayuza ministère dans orchestre, c'est là où il y a l'argent, il y a Bomengo Ezali, tout est la voix Ezali. Au Betika disque quelque chose qui na poto qui mis. Ils ont raison. Ils ont un sens. Au kimeli nini tuna bango bato batika na poto ba kimeli nini puisque bolobi que voyage ya poto ezali ba futa rabiso bien to la rabien to zorami to bien ici il y a du miel pourquoi quand vous arrivez à l'Europe vous ne rentrez plus bokimaka pourquoi bakimaka tuna bango na poto ba koyebisa yo bakimaka pourquoi mais au ya ko suskolia deuxième fois te pour batimbeli yo ba petit musu ba kota na ba famille na ignorance bato ayebaki te adundi ba ke kotala bonana sa ba découvrir qu'intel pe ba bangeli ba biko mekate ngana mona musicien mo ya maison mère to na wenge grande sœur na panza ba kiti ya palais ba kiti ya diva sika o pasola ngo penda abi falo tika maman na biso za na vie akola ba biso ta matembele tolia le maman na biso kena mabele
pour na yo pour na misala na mozo qui peut bisoter. La conscience des autres éléments na zo nzambe. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Marie regrettera parfois. Oh, je vous dis, mais moi je te dis aujourd'hui que maman n'a pas 79 ans. Tu vas sacrifier, mais Mr. Mwabenga na Canada lobi émission sala ki na mono eminze mo afeki yo za musala nzambe oyi manzemba mokine ngabi non na imbaki texte ya message pour comprendre message ki anga mona mama jamule kianza na boma papa nanga sia eko simbate bongo mbongo ngo na kosalaka bananyango bakoliaka. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner seulement les textes que na boma mama nanga eko simbate mutayimba ngo feri. Dans le contexte, il sait pourquoi il avait composé cette chanson. Ceux qui ont sacrifié leur mère, ceux qui ont sacrifié leur père, leurs enfants, à cause d'aller en Europe pour cette musique-là, ils doivent changer leur vie, ils doivent changer, ils doivent rejoindre Jésus-Christ. Voici le temps est arrivé, nous commençons à dénoncer, comme le qui t'a des droits en Mboka, makambo nyonso ina mboka tokomo yoko ba union sacrée les mots sacrés là ceux qui ont sacramento ya solo nous devons dénoncer les faux bazala mupanzi que le meilleur gagne. Jésus a sa place naie pour abiki sabato papa nous pouvons commencer que na suka ndengolobi. Est-ce que vous ne comprenez pas que un pasteur un vrai pasteur c'est la mission à Jésus-Christ ndekonanga pasteur qui na Brazzaville côté ya ko bois qui sabato ba beki ko longola batu ba banini s'il te plaît mais comme na bicha kuti ba handicapé ba vendre plus de 250 pas au télématé. C'est là où la réflexion que moi j'ai nazo ko réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire pour batona ba téléma. Faut que zonge la Jésus-Christ oyo nzambe batambulu ko ki balagisa biso ba idina bala banzambe asolo wana. Il faut que vous ayez tous les pasteurs, vous ayez un vrai pasteur. Oh, nous sommes côté de science au kilt, bazo bimisa babilo comme oh ils ont pris sa Bible soni. Bati ka basa la repentance, ba comme cette église et le robusus. Avant tout comme en 2022, l'église est belée au Kangama. Nzambe bazo ko sécher yango. Azo bimisa bango na mpoisa. Tu vas voir, nous sommes ici. Et ko Kangama yango moko ko kauka. Combien de pasteurs ba kauki déjà? Oui bien noté. Combien de kaoki? Combien de musiciens bazo kaoka pe kalaté bazo sala l'église bazo rejoindre Jésus? Ils vont témoigner. Au mon avis chef coutumier, moi c'est un pasteur, mais mon bali est chef coutumier du village. Moi ça zoté ya batume, mon bali na ba nzeta bokoko ka ki ndoki azana ngona na ndako. Na ba lion. Mais moi c'est un pasteur. Et ça m'a raté. Ah, au comité. Vous commentez bateau baolanda bo comité comment mobali na ye moi si naza pasteur azo délivrer bateau azo longola milimo mabe maman pasteur bozo bengi bozo boki pe na musique maman pasteur je vous conseille mais mobali ya maman pasteur aza grand chef coutumier mais azo délivrer na mobali na été mobali nazo tikana na mabete mobali nazo tikana ba kisité mobali na bongani ta changer te mazote ya bino bozo kinde bi bazo tia bino maboko. Voilà l'enfer, voilà l'enfer. Yesu nyonso babela en église à Yesu te. Nous avons que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je vous ai dit que mutu nyonso mo na Bible akoto maboko na mutu te puisque banganga na tango ya kala to mona bando sa ba kisi na mboka lelo baza su banganga te lelo bakomi na ba Bible na maboko bakomi na komba Jésus. Na combat Jésus. Bible le but vous avez reçu ça gratuitement pour pesa ngombo ofele. Vous avez sa apôtre tambuluko ka botongi mu colonie na tonga ka pe église za motema mutu. Azo tonga mitema ya batu comme Bible le dit. Allez partout dans le monde pour prêcher la parole de Dieu. Ndi to mona ki pasteur adina bala na kala zo ke ba kenge ba mboka musamba popo ba mujima ya zo tambola ko prêcher. Mais ba ndeko na biso ba pasteur mususu alelo. Soka utika poto ka pasteur auti Londres auti États-Unis non pasteur bato bazo kufana ka songolunda na ba Congo na Chila na Sekibanza na Équateur partout na Est pasteur to big sabato wana faut que ne mosika otiki na chaussures otiki costume otiki voiture otiki bisengo na ba climatiser kende na ngungia swayo
kende nanu koyoka mopepa baninga nzamba kosala bien ebeli tokobikisa mboka na biso. Merci beaucoup papa, mais tout le monde peut ressourcer sa émission par rapport à pasteur Royo, ya ma musicien na église musicien ya moke aya tie place de bosso à lobby bona ba pasteur wamba mona te mabanga nyonso bimisi awa sont des pasteurs, ouais, pasteurs na biso to bien ba commerçants, sont des pasteurs commerçants. Un vrai pasteur sauté tout le papa Alexis so comme une église au coûte 10 personnes papa bande mater. Ça c'est un vrai pasteur. Au coûte à pasteur musu soit comme dans une église à bandi côté à bandi baza na kokota. Ça c'est un vrai pasteur. Il y a des pasteurs avant et azotuna. Batondi basali plein. Babi pasteur il y a ka pasteur ya ka côté. Je vous pose une question, aux questions je vous réponds plus que aux journalistes. Il y a qualité aux journalistes supérieurs. Parce que l'andayo vraiment monde entier, mais émission de la qualité. Nous voyons ce qu'il y a. Est-ce que dans Jésus-Christ, dans pasteur, dans l'église, nous avons comment l'émotion? C'est Jésus. Tant que pasteur est en retard, il est retardataire. Très bien. Et comment ça la constant dans cette église? Soit il y a un contact à Dieu pour ceux qui tiennent le bosso. Ceux qui maman a été comme un paco qu'on a bandé pour y avoir une bataille de place, allez constater bataille de la ciment côté bas déranger. Ça c'est un constat. Deuxièmement, tant qu'on bâtit maman on a qu'on a souka caméraman a filmé souka kabaté c'est pas costume souki image na ciment pena zogaté. Jésus a sa place puisque la Bible dit qu'il y a rien comme Moïbi. Oui bah Jésus comment? Ma pasteur was musicien batie bango liboso ba personne ba kiti ba commencer ba publicité ba marketing, ce sont des commerçants bango objectif na za ko luka mbongo so ko tali administratif na bango so asombi lupangu ko mona tie kombo na ina ba na mosina e. Mais tandis que na communauté de l'église selon l'administration cour aujourd'hui ceux qui ont annoté kimbangiste par exemple ba néo apostolique tous ba catholique sangwa kinaka na valise akuti paroisse na kikwiti alongwe akeba Congo akuti akinaka na valise puisque nous sommes la communauté. Donc aujourd'hui les choses ont changé. Depuis Martin Luther King avec osala avec osala nani excommunié na makambo ba romain avec osala l'église protestante a se protester contre ba romain. Mais le vrai pasteur toujours dans mboka bazo sunga pe batu bazo aider pe batu tout monde a matia na bango ba œuvre na bango bazali pe ya malamu mais ya mabe ba komi moi ebile na kati ya société de toujours dénoncer. Merci beaucoup papa, c'est la fin de notre émission. Malobano Yasuka, conseil Yasuka, Ninyoko Lubape, opesi votre numéro de contact. Bon, malheureusement, ce qu'on a nazopé saka kebande kono soazola nanga à travers le monde entier. Merci nzamba pambola bino. Nazo luka musalate, nazo flatter pe motute, nazo kosela pe motu makambote. Je dis ce qui est vrai. Nzamba ko sarate pa tikala ko kosate. Nzambe pa le lanzala ngaka motu mote. Mokolo mo pete nzamba yo senga mungu landa kuna bino po alambela po azana nzungu te. Na kopesi merci na évangéliste Melumbala na Londres, Mama Tina. Na pesi mbote nanga na pasteur nyonso na États-Unis ozo benga ngati na Belgique monde entier na pesi mbote nyonso meilleur fait na bana nzambe o balanda ke mission nyonso pour za mission à qualité za mission zo misa ba vérité. Alors na ko pesa bino maloba malamu kina mbalezo ya na ko sala émission dénoncement o na ko signer ndenge yeso signaki vine na ko na ko dénoncer na ko tangela bino komba pasteur wana na ko tanga pe komba église wana na ko tanga pe komba garçon amema nganda ka banganga wana soki tembe ba préveza soki pe justice na ko nemana samba na bango na ko longa bango na si na ko longa bango bana nzambe ba kotelanga alors botsanga na ba prière puisque ba menace ezo zala nango na monde a ténèbres mais au bondela pe makasi ba sala nzambe konanga kotina zala makasi na yeba ko bimisa ba secret mususu ba secret ebele ba secret ebele ya kopesa na pesi soumer vena mama Isabelle na France nzamba pambola yo na Timba Musei Enzuzi Musei na Londres nzamba pambola bino batu nyonso bazolandanga et puis na kotuka bisana kosala prière nanga mokoseke eza mission ya nzambe toko tika la boité
nkolo topesi merci na ba oyo nyonso batiki koyoka liloba no kati na etando oyo eke tika ete ngolu no makila na yo miséricorde Dieu ezala na ndako moko na moko tika ete 2021 oyo ezalaki ya kokauka na vie ya moko na moko efungwama oyo nyonso diable atushaki vie na ye libota na yo maladi na yo guérison olukaka misala ozwaka te okotisaka bademande bazongisaka yo 2021 kende susu koeseye belela makila ya Jésus-Christ repentez-vous kitisa mabolongo na se belela kombo na ye aza nzambe ya temps pe ya circonstance yo mutu ozobela zwa kobika yo mutu oza maladi bika na kombo na Yesu yo mutu obotaka te bota yo mutu ozangi mbongo ya voyage zwa voyage yo mutu oza na problème ya santé zwa santé ya malamu yo mutu ozangi kimia na libala zwa kimia ya malamu na kombo na Yesu Masiya amen. Kombo na numéro ya telefone ezali 081 18 25 869 081 18 25 869 yango pe na salaka na WhatsApp yango pe numéro na ngana zanango. Merci beaucoup na bande balanda biso boko benga biso komela biso na ba question to tunité prochainement to retourna papa ozongela biso lisusu. Merci na Arnaud Diazai sima ya caméra bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur sima na to ya koloba kenzama boye to kwaye wapi na maso azo salela biso bien donc tozali na flatter Fedaouz, Fidaouz, donc aux ana posa Olexa ba séjour ya bien, donc Nangaba, donc flattement ya bien Zali, primo ya bien, donc c'est gagné tout tourner émission Fidaouz. Merci beaucoup na bilanion stobola na biso bonzambe na bonzambe yesu nde mosokisi qu'on se retrouve à la prochaine bye.